Pensate ngayo mutu na keite nde na lingi Koffi Olomide te. Nous on a compatir na vie à na téléphone. Ils ont une partie à gratitude envers vie na biso. Pour na sala pe moi 2 ans à quartier la terre et puis na no fan da paix pas maman mi na ma campagne. Ah donc il faut lire après ma maman mi. Comprendre oui. La dame on a ébivier. Mais ils ont synonyme te qui n'est depuis qu'à mon anité na lupango qui na zana société non et ça fait na bateau ba kekuna asi c'est pas balo qui avait azui bazape mitema ya bato to yebi amote o eza ya bien lela na muninga na ndenge ya vrai ata na musika bobule bongo te ke bato nyonso na matanga bayaka kaka po ba compatir na mutu bato bayaka pe po ba seka bazali bon mutu talo to seka non eza makambo esa ma obi surtout moui batonga ke fort ba congolais ba bizarre oyi moui batonga ke fort oyo boso to koma to bandisi ko tonga wana hormi makama mama miande to sala susu eza ya mutadaya ki kasi akufi basi baleka ke belete wa bato bafandi mo libembeza wana basi baleka ke belete ya akufi na nini o elo ali boso donc ya kate poto lela paso akufi na nini o mala ya wana malaria te babisimba simba na ba donc toujours pas sous la namo we meto e matanga yango na lobby kuka mama mia la mama ya bato nyonso ya musique congolaise donc la bimisela biso baoba wala référence ya musique ya Congo to bossa na kaete webi to bossa nete aussi longtemps kombo Koffi Olomide et ozala kombo mama mi ebunga mate donc na bato bayete na bato bakendaki bango nyonso na mutu na bango kombo mama meza et puis on roulait bango na mutu na kaya mutu te sauf que peut-être bato baoloba depuis faire recherche pour la lobby ba vie tout ba vie na ninga le quadra koraman fort pour ani na interview na e tango alekaka moi kombo déplique ezanga raté donc kotala Koffi Olomide ayebi ke talent moko pe existera kombo na déplique on comprend ayebi talent moko existera kombo nango déplique voilà et puis faire rigola a pesanga sincère a pesanga aval na anga pe funa zone c'est les flèches aller il a toujours accompagné la flèche de retour fanda na la TV ngana na Gabon en tout cas ndeti ba talent le ba petit na déplique na mona papa chéri to kutani te lokote na bimisa album na nga zu yango ape papa chéri ya kubuka na te mokolo ape papa chéri ouais en son na leka pena na TV bi tout parce que araki a parmi bato yoki album na nga aleka na TV lobby soki petchona déplique album ne simbi bo kamwate asalongo na émission na Kin 24 mais suppose en pour ça na sandeni funa za ndeni omoni na vie okozala complexé ya bamakambo te moto achako miso chaye miso wachako miso te kochana miso te yo moko na vie na yo oya nde na mokili po lobela bandako ya bato yo lobota bana te yo moto ozokumisa bandako ya bato yo moko ozobota bana te bana no otikela bango nini otikela bango maloba ya okumisa bandako ya bato po tokumisi faire cher de pour la paix bandako faire asomba bandako ya ye na ya famille na ye yo siko en retour zana nini tia bayuma ba misia bayuma sunde misia ya bayuma o babanga na TV réputation na bango ebeba na si bozo tinda bato attaquer mais na TV ngai nazaka na bien na bato nyonso ngai lobaka te ola likamulo monde tinga na lobanga moko na tante porte parole ngai lobela te bayuma ba misia fo ba prudent ba journaliste ba côté là ba tout mabe faut pas osana bango poti ok na parler oh ta la regarde moi yemo na mutema ba ko buka tata to lo ba joa beti mais tant que caméra ba tika caméra et pour là et poti bo souffra na ngote stomé salo oh so bomba makamwi na mutema estomac et puis na ba mission ba sala ki ba journaliste ba nobela bango on dirait pe ba ebi art pourtant journaliste moi zo boya benga epena na ndako fansa bité wa luputa ila bien okosanga
Encore une bêtise parce que tant que le ça a 15 millions de vies, donc on peut remplir à stade des martyrs. Le stade des martyrs à combien? 80 000. 80 000. Maintenant, on a 80 000, maintenant, on a 1 million, 1 million, 2 millions, on a belé. On a toute la fertilité, tout ça, on dit ah. Lélo, quand on a vu, on a belé. Mais on a ok fait yambanga, na yamba boko polele. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Linda, bon peut craquer ma casse boyko. Mutoni ngisangana bopete. Ça mato. Non la chay, c'est madoté. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza na sala la kayango pona kovimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobali ameka pe akangama. Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso batu oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala 1000 poron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola risap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo oyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les Maman Nicole. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci surtout à notre site qui est Lenga Congo et pourquoi moi-même, Mathieu Boncher, merci beaucoup à notre DG qui est Tracy Mbelenga Pro. Mathieu Boncher face à Pomba Déplique Nias. Et moi, je dis toujours bravo à notre génération parce que je vois des jeunes bosser dans Sakanate. Je suis avec lui, on va parler avec lui par rapport à l'album Stabilité. Donc, bientôt et pourquoi pas toye marka munengizo kende et puis Stabilité comme un niveau nini et to beta peli solo ya musique congolaise nengizo kende et pourquoi pas to beta oza paiement ba bezim suzo le kaleka la télévision. Merci déjà à tout le monde, merci à mes partenaires Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable, et merci à vous. Kingston Sono, les boss depuis Lyon à Rotalabiso. Merci à Léa Dimbi, maman sociale depuis Ottawa, la Canadienne. Respect à vous. Sam Kunku, les nécessaires, et à Aimé Kunku. Je suis avec Pomba Déplique. Et merci aussi à Gauthier Mascotte, patron très responsable depuis Londres et Monvier, Béra de presse des Amunda, Odilo Mampouille à Monvier, et pourquoi pas Jordi Samba. Vous avez belé au Talabiso, beaucoup qui va message, beaucoup qui moi ba question poto sur la naïe, et aujourd'hui Mathieu Boncher Tozanaye, Pomba Déplique, Toko sur la naïe. Merci à la joie, Amando Pichuna, Sernangamoko, on a pesi Bambote belé, et pourquoi pas les nécessaires, les millionnaires, Junior et Mabiala, les multimillionnaires.
millionnaire. Respect à vous. Pomba déplique alliance. Ouais. Santé boni. Ouais, santé, ça va. Nayebi ke bande ko belé ba otala biso d'abord santé ya makambu tout les ok boni. Ouais, santé, ça va. Donc, mon petit ok est très très bien. Dans la salle, si biso quand même, boulot na biso comme na souka. Ah oui. Comme déjà, dans tout chara, sur 100, comme déjà na 95. Ah oui. 95 déjà, donc c'est que nous avons ça. Stabilité combien à niveau? Ouais, stabilité, donc tout ça, le système à premier volume, na deuxième volume. Ah oui. Donc, premier volume, il a dans la Mikili. Mixage au salama déjà. Donc, bientôt, mastering. Donc, tu as dit qu'à Nzembo mi balé pour basi ça mix. Après, tout est na mastering quoi. Mais système va deux volumes, on dirait à la sauter pour me déplaire. Mais puis sur le système va wengi banzembo belé. Monisco banzembo leke belé. Moni na place pour saturer mito à bateau. Na ba 30 nzembo ba 40 nzembo. Voilà, donc vous mettez tout sindango pour ils allaient bien. Pour bateau ba yoka quand même ba mélodie. Wato soit combien de rumba, combien de première volume est na 15 titres. Donc des génériques na 13 rumba. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais album Mango, peut-être, toujours qui déjà avant Bouyanzembo Moko. Et maintenant, yo mozo mona, na moni tout, ça déterminé vraiment l'album. Pour m'a dépliquer ça ni. Bon, moni, c'est moi bien, ça a boulot au bossal na studio. Et moi, artiste, vous avez vraiment satisfait. Na makambo yo sali. Donc, on a un moment ya bien. Parce que le boulot au tout sali, na stabilité, toujours 2 ans au travail. Mais, ça va. Bateau au CB là. Bato ba sepela na sir ba fanatique de bato ba jija biso ba onde pena na singa bomba zo pena temps ya ko jija album non tenir rigueur par rapport à Nine parce que non to kozala la studio par exemple il y a héritier en tout cas la couta qui est surchargé à niveau mo comprendre non parce que il est pas de préparer ni ange ni démon on a monde qui est pas de saturer les pas dans la double album. Vous comprenez? On a double album, Monisco, il y a un featuring, la deuxième volume pour permettre de se libérer de la préoccupation. Mais il y a la première pour il y a le roi de la forêt, il y a la première. Et il y a la première pour nous faire sa image. Pour nous dire monter la bombe, il y a vie, il y a JDT, mon lopoué. Pour nous dire la guerre, il y a Bayembi. La guerre, il y a leader. Voilà, la guerre, il y a Bayembi. Il y a leader, il y a Bayembi. Non, c'est là, bien ça. Et différence des albums où ils ouverture na stabilité. Tout bâti sont maillés les capacités à son parce que toi la PDG Lenny Bidens en tout cas ba mix spécial la melanga mais il y a tout la moniongo moi ndenge mobu auto jamais comme na master moto quand même bon album il y a qualité les sous il y a ba parole il y a bien ba insanité donc zéro bêtise quoi. Donc, ma compagnie est bien ça. Voilà, merci beaucoup. Je suis avec lui. Déplique Pomba, Nabike, Bandeko Bele, Barota, Bisso, et Naninga Rosaranate, mais Déplique Pomba, tant autant la musique à Congo, Lelo, trop de problèmes, il y a Loba qui boit ça, qui boit attaquer un artiste. Aux hommes à venir dans le Boni. Ouais, à venir la musique à Congo, ils ont bien, ils ont toujours bien. Bisso monde, tu vois, complexe, il y a, on dirait qu'au Bomamoto, il y a musique, on peut là-bas. Complètement inutile. Même si la Congo est très très bien, et ça dans les bons. Voilà, mais après tout le monde qui a trouvé balobi déplique Pomba Siliki, au comme l'obama casse déplique. Tu es pas été, n'a évité sur la stabilité. Au comme peut que silika ma casse, je ne sais pas, ça pour nanine. Non, on va trotter mais sauf que la makambo est au point quoi. Voilà, on va trotter. Affaire 15 millions, affaire Sobeta millions de vités et ne vient pas parler. Je ne sais pas, c'est pour toi, au monde on est un artiste musicien moko. Ce qui faut dans la sage pour nous il a pas futilité quoi. Sauf dans la sage, il a pas futilité. Il y a des gens où ils vont comprendre que capacité il y a talent dans bango. Ils ont manqué par rapport à art. Il faut se couper dans la futilité. Na ba futilité mo obi kala avant to comme na ba sujet ya ba vue obi liboso ya ki ote biso to le kana ba Trace TV obi complexe mo ça qui rage ça qui bamba yo mbitu na le kana Trace TV tant so Trace mo ya na ki sasa Congolais moni ki Trace mo ça de côté ba no kwango ba changer idéologie ba bela suma ba Trace TV
sikoyo ekokoma lisusu makambo ya bavie yango nga nabimisa adage moko tout vie n'est pas vie. On comprend? Tout vie n'est pas vie. Donc ça dit nakotala pe buzoba Mathieu Bonche balobi teke na sepeli nango. On comprend? On attend na bêtise là peut komona utakalisation ya Mathieu Bonche obi niveau doit senga on se beta vie beta record mais tout vie n'est pas vie tota bêtise na kotika na bêtise parce que tant yo lobo ça la 15 millions de vies donc on peut remplir à stade des martyrs. Le stade des martyrs à combien? 80 000. 80 000. Maintenant on a 80 000 maintenant on a 1 million, 1 million, 2 millions, on belé. Au moins tout tika fertilité, tout ça en art. Lelo quand on a vie na biche belé mais on va au kefeti yambanga na yema boko polele motema nanga pembe ka poani banze mwana kalati lelo ebata ba record na ba feti ya bato mais betaka na ba vie belé te zalaka nde art makasi o ebeta zalaka nde art wana monde photo lukande art ya makasi et tout ça là nde ba art ya on a zo ba génération oyo obi ke to leka mais to tika ba traste na sima. C'est que vient on parle ba zo bi ba concert à Kala comme ba no beta na ba bar voilà isolé ya on a lo ba biso ba jeune lelo concert na pesa na ba massa tout au ça rien bubu kana te to ça la rien massa msuba beta ba show beza beti pena boyo mo na problème te ouais ezandoule mais to tika ba traste. Pourquoi Mathieu Bonche pas diminuer nos volume hein, pour comprendre tout ça na en pleine répétition à palais moi police pas kata pena toi en pleine répétition à palais en coulisses parce que tu oublies ma kala mingi au moni ya on appelle sur exemple okutaka banzembo akala on te opprimé mais c'est ça quoi biso ezanini kaspo tozana na ba fertilité biso ezanini au mona muta sala album et ça n'est même pas une année et bête ça les succès oups et silipe lokola et beta makate problème to komi na ngwana c'est bien to sala mais to tika ba traste noko to travailler to tika ba fertilité to bosser mais faut que ça paie 10 millions problème exacté voilà défi yango kasna lobby to tika la paix pour moi makambo to solo ya ba vio bokanga data lelo to ko ça ba 60 ans ba 40 ans to ya fana nzamba prêter biso ka vie to ya fana pena boye mutu mo pena monina Congola yebi ete batu na ya zaka nani oye ba sera batabula batu bazaka pe na ba show bazalaka mais pour ani tikalaka yo kasi tant ba vie na show tabula ba vie papa wemba seri na ba chanteur ba sala pe succès bazalaka te mais pour ani bango batikala pour ani ba vie King Kester batikala c'est l'art qui parle c'est l'œuvre mutu etikala to tika ba fertilité. Musique a redi à Miss Libala o Libala tunansango mama tunansango basopela yonde masolo bakulu tu babala kala bayebinde makambo bapara babota biso bango bayebinde seke mota nze mwana sa succès peut-être nga depuis na dino na âge amukie mais ko rattraper ngati na ba trentaine on a ça na pour nini pour na mais tout est là ba vie nzembo wana au comparance on a ba nzembo bato bazolo ba vie belé ozuka libala otie ozinzembo ba vie belé otie bato ba fanda siko bete bazu mundele mo ayipe na fanda ko mortal o mona ki ganga non tout ça là-bas art et au salaire bien. Voilà, merci beaucoup, c'est Déplique Pomba, donc je suis avec lui et merci à Yesa Katiami, donc Yesa Katiami, moi c'est qui toko otala biso moninga ya Léa Dimbi Mama Social et merci aussi à Magali Kabea Énergie depuis Ottawa, merci à Fanny Ilodi FBI depuis Luanda et pourquoi pas Nadine Ilodi, la crème fraîche, maman na Julia depuis Dallas. Mais les lots, batu ba mona ko trop s'attaquer trop na ba master na bino, la génération na bino et surtout pour m'a déplique avec Robino. Ils ont vraiment ni. Et ngai en tout cas na trop très occupé na mon album Stabilité. Na boy batu ba lo bakio pour na tanga komba mutu moko boy pour na luka promotion album na. Non. Batwa c'est la stabilité, c'est plus important voilà. Hein, tout ça no ba ranking, ba maramutu, tout ça no mpanzi. So ça ko na ranking à déplique.
senga micro to yemba point Hein? bah so ça ranki nanga senga micro to yemba évidemment on se parle même on a 7 ben problème est ati mais ce que boira 10 ben na concert yo mo ponga ko yemba dinzembo elandana bah tu vas télémi oh ma dinzembo elandana na okata na te ah machi to cha musala liboso surtout botimbela ba chanteur surtout so chanteur azoe ma musise telemi boy je me suis dans notambre na Gillette na émission so zo yema na tie Gillette te bakila ya so na pompo sentir que voix na ngeza carré na force te kandi na lobande na yemba tout tika ba fitilita pam so za problème na depuis tout yemba des points mais tu belé puis balé mais depuis que tout le monde sait pourquoi tu as demandé pardon à Maïs Fabregas pardon on a dit que vous a trop chargé dans ma ouais voilà on inde tout ça na album ba musicien pe tout ça la mbala moko na trop pris na 30 nzembo ofuna kangana mutu yani nanga sika futo contrôler ba mélodie ngai la sina lobaki quoi un vrai mobile donc on a bien en zongela sur ma camarade sur la zongela ngo na mi pedi un vrai mobile à social lobby a bien au lobby sauter à lobby et pardon zaika poani nga kilo que pardon pour na lingi sous ba problème té na lingi ba problème té mais sauf que mutu amta garder bande na lobby na sina lobby na lobby sauter ben mutu amta ça ni à garder ka bande na nga vraiment comment na mon pays aligné ba problème té yo va garder bande non té loko toko souffrir nango moupe ou pas moupe nous devons vivre avec la vérité dans la vie ah oui voilà moupe ou pas moupe parce que ba moupe pas trafic ba rosal autant la film moi foudre blanche sur la bossanité au moins qui ba moins de monde ah ba ça ka boye ba kataka mai ça c'est nzoka ba ça c'est tiba misa mindugi batira non pas na ba se référer à la film à foudre blanche ya ba moine va comprendre tout na ça te pour nos temps sous ba combat ba tout na mais na zo respecter ka ba talent ya ba ninga point barre mais où y a bien dans la vie mutamta garder distance mais tout ça les là-bas na Congo musala est-ce que oui bagaye bien parce que au traité trop parce que tu es trop hypocrite nayebi moto hypocrite donc vanda kana bato na bien sina lobaki sina lobai nanga déjà c'est bon na olinga pena na zonga suna sa télé suna ngote na sa télé suna ngote na sina ba pardon et à force de libératé bino bato bebi français olinga biso donc so ya mona ki ngala na lobaba makambo peut-être na simananga problème na ezani ya ka be moko na kuzonga kaka na TV pona ko loba moto azubuka lokuta ngaso buki ka lokuta na ye na laxi ba vérité Fabregas a mis idéologie mo za bioebi mope si on nga na iba mope ba toujours accompagné na bosembo na polele na mutema pembe voilà mais nga siko na za messier vérité et puis messier archive na soto buki kaluku nga nazana ka pona ba mission ba buka lukuta soka ko buki lukuta na ya na TV na laxi batu vérité moni makambo esala na kuzu population ezotala biso ba yeba ngoti bazaka ignorant ba yebi ngoti ba yebi makambo lekela ka biso te biso moko nde to yeba nani bien to yebi na ke ye boye mais pourquoi si na lobaki comme un vrai homme na loba makambo batute c'est le plus important c'est ça pour batouata na stabilité reste autoko bimisa album na e masa biso Fabregas admisa ke album ne batu bayoka ki batiki da biso petan bayoka pe biso to longa na distraction na ligne distraction te naza tellement concentré na stabilité moni na sa télé ming na ba critique applique ça la ba clip pas bien te obligé na tour na ça ba fort na ça na ba clip pas bien pour na sepelisa ba fanatique beat ya Fabregas eza a sepelisa ba fanatique ngabe beat na ngeza na sepelisa ba fanatique beat ya héritier eza sepelisa ba fanatique beat ya binafilé eza sepelisa ba fanatique beat ya Ibrator eza sepelisa ba fanatique ya Migler idem ya petit mamso Bouchou ndenge moko ya papa chéri ndenge moko siko mais sauf que
toboyi lokuta na monde ya musique so likambo eza a yebisa bato ke eza a so eza b lobela bato ke eza b nga na yaka bato amona nga pasi mpo congolais alinga vérité te lobi congolais aza so ndeti mbatso na lati boye fona okosama tie bon chesi omoni babilo na beti oyo motu moko aza nango na kisasa congolais alingi bongo mais nsoka ngamona yebike mbatso nde eza bato mosusu mpe baza nango baza okomprendre congolais alingi bongo congolais alingi bato bakosaka bongo nde bien mais bato bayaka balobi vérité batie makambo bien congolais azomona bango compliqué nango nga naza motu nazalaka droit et précis na makambo nasalaka quoi. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis avec lui. Lui, c'est Déplique Pomba. On va parler avec lui. Mais question, moi, qui est pas Nabiso, Sam Kunku, le nécessaire, il y a Aimé Kunku. Donc, merci beaucoup. Tout Sam Kunku, le nécessaire, na l'orette compresseur à côté de la biso. Pomba Déplique, clan Wenge Mobimba, Botikolo Monana. T'es d'abord, il y a maman Mia Koufi. Ouais. Ouais, mais. Sauf que mon papa là. Ouais, en tout cas, la pêche va me condoléances. On a fait son score parce que la commande déjà na téléphone ne veut pas répondre petit naï. Comprendre. Donc voilà, on a un problème moi santé. Il y a qui ne moi ja mais na commande là qui vient mais si le matin les allons répondre des petits naï. Moni dans le bélo moko tout les gars valoriser la bélo moko boye. Il faut pas même valoriser la ratia Congo. Ko kansate bato nyonso bakitala les rambo ne ba sepela naï. Ah bon. Voilà. Boboule bongo te ke batu nyonso na matanga bayaka kaka po ba compatir na mutu batu bayaka pe po ba seka bazali. Ah bon, amudayo talo to seka. Ah eza makambo esala obi surtout moyi batonga ke fort ba congolais ba bizarre. Oyi moyi batonga ke fort. Oyo bosoto to koma to bandisi ko tonga. Wana hormis makambo mama miande to zala. Susu eza ya mutadaya ki kasi akufi basi balekaki ebele te wana bato bafandi libembesa wana basi balekaki ebele te ya akufi na nini o elo ya liboso donc toyaka te mpo tolela pasi akufi na nini o mala ya wana ya malaria te babisimbasimba na bao donc tozopasula na mowei me toye matanga yango nalobi kokanisa te ngai oyo motu nakei te nde nalingi Koffi Olomide te nokwa na compatir na vie ata na téléphone. Il y a une partie à gratitude envers Vina Bichampon. On a ça pour moi 2 ans à quartier la terre. Et puis dans nos fans de paix, pas maman mi na ma campagne. Na ma campagne. Ah donc il faut lire après ma maman mi. Vous comprenez? Oui. La dame on a ébivier. Mais et ça synonyme te que ne déplique à mon anité na lupango que naza na société. Non. Et ça peut na bateau ba kekuna. Asisi pa balo qui avait à Zui. Bazape mitema ya batu toyebi yango te oyo eza ya bien lela na moninga na ndenge ya vrai ata na musika wana mpona longolaka hypothèse wana oyo tongi tokomisa yango lokola oyo ayaki te nde alingi te oyo ayaki na biso bato tocompatir ata mpe na whatsapp peut-être toa mpe na susi koleka bato oyo bakendaki. Voilà. Mais ce que bato ebele pe to moni pe clan wenge vraiment ba été déplique. Tous a batu, tous a ba ime, tous a surtout tous a ba bantu. To mesana ke bembe na biso kufi to la na ngolibanda to kitika ngolobi. Déplique a kufeli amona ramati bon chayaka, amona ka ba dive mokonzi à Istanbul ayaka gaz na gaz amona bato ebele mais ozomona quand même batu te clan wenge exemple ba vienne ba président JB, ba président Wera mo bato ebele o ba été. En tout cas ngana on a été pour soutenir banalité quoi bato ba yete na yebi ma préoccupation nga na biso quand même nga na bi préoccupation nga que moi makolo salenga moi genre banine mais bato ba yete bon na yebiti na kokota na okokotisa na cercle mo boye oyo eko créer nga ba problème ba mambe belé en tout cas no linga pena na kota na cercle wana te. Du coup, il y a un lobby, biso tout, maman mia la maman ya batunyo, c'est la musique congolaise. Donc la bimi c'est la biso baoba, voilà référence. Il y a musique ya Congo. Tobo sanaka ete webi. Tobo sanete. Aussi longtemps kombo Koffi Olomide et Ozala. Kombo maman mi ebunga mate. Donc na bato ba yete. Na bato ba kendaki bango nyos na mitu na bango.
kombo mama mieza et puis on roulait ba on a mutu poto kinde na ba mama elo mozo leka to betata lisolo na mabili kamba ba clan ba tumsu ba côté avec na biso fallait pour pas anglais ba tumsu pas venir biso faire rigola depuis aux aranakani nga robaki na aranakani mutute sauf que peut-être ba loba depuis faire recherche pour la lobby ba vie tout ba vie na nga les quadra koraman fort poani na interview na ye tanga le kaka moi kombo déplique ezanga raté donc kota la kofiolo midi ayebi que talent moko peut existera kombo na déplique on comprend ayebi talent moko existera kombo nango déplique voilà et puis faire rigola a pesanga sincère a pesanga aval na anga pe funa zone c'est les flèches aller il a toujours accompagné la flèche de retour fanda pena na TV ngana na Gabon en tout cas ndeti ba talent le quoi petit na déplique na mona papa chéri to kutani te le côté na bimisa album na zui yango ape papa chéri ya kubuka na te mokolo ape papa chéri mazwa postinga sana tuna où est rançon na leka pena na teva bi tout parce que aki a parmi bato yoki album nanga aleka na teva lobby ce qui peut chona déplique album ne simbi bo kamwate asalongo na émission na kin 24 mais suppose en posa na sandeni fona za ndeni omoni na vie okuzaka complexé ya ba marambote moto a chako miso cha emiso wa chako miso te kochana miso te bolingo ba force ango te na mokili matie bonche bolingo ba force ango te ezake lo mo eza naturel voilà un mot pour regarde-moi il fait rigoler on va tout soit bien mais biso non ngai bangi singa i jour e bimaki na ndaki mbango et ça ni bangi singa mabe e bangi singa ya mabe jour na mona ngo bimi ngana keta ba nzembo na pona na ordinateur na ndo évaluer ba nzembo na ndeti on na salelo te na album la ndeni te ba viona za na voix moko ya mabe comprendre ya ça la voix ya mabe moni ba jeune so et ça na ba internet ba journaliste mususu ba lingi ba boya ko boya te ba au moins to ba sala ngo poani pona ba se obi ba mission faut ba prudent ba journaliste ba côté là ba tout mabe faut pas osana bango poti ok na parler ta la regarde moi yemo na mutema ba ko boya tata to lo ba joa beti mais tant que caméra ba tika caméra et pour là et petit bo souffra na ngote stomach salo so bomba makamui na mutema estomac et puis na ba mission ou ba sala ki ba journaliste ba lobela bango on dirait pe ba bi art pourtant journaliste moi zo boya benga e pena na ndako fansa bité wa luputa eza bien au kosanga po eza bien nani on boya so boy pena journaliste moi zo leka wa soutenir parti moko X parti na X leader wa benga ye fandisa ye loba ozo kosanga eza kitoko netinga ya lokwa gilit molobela loba regarde moi eza mabena la phase de suspension pour nga fentenga c'est que nga ça la musique mabe pour nga mo attaquer chanteur nga la musique wana eza bien ah oui maintenant tika peut-être porter parole nga le kana teva loba ki musique nga ya mabe non photo za batu to lingana bosela rani nango jour faire recherche de pour leur oufa ai wande to bando la sa grandeur na non surtout congolais to ma kasi ka so muta kufia watu bande ko linga nzembo yo ezale na ka musique te makamsuko ba déplique ba boya na vie yango wana soko lingi mutsu mutabeti bord na eza bien ndima yango no ba eza bien tout ça dans émission tant que tu apprécies ba nzembo bina filé et ça la bisoni et longo la bisoni rien pourquoi ça ba tout ezo beta siko yo lobani oza so lobani oko sa nini te soko lo eza bien to soufaka te neti tozo zela héritier watana ba promettre biso les 20 to yoka so eza bien to boya poil
toboya poani. Mais est-ce que au Vandara pe boy des plis qui mokobi mais musique à Congo pourquoi ils ok oh pena ba journaliste bazo sala pourquoi donc bazo côté la peut-être bazo une zé momo pe ya mutu moya mabe ba boyang ba excusez nga na ba pe ba ta so limbisa nga ce sont les chacals et des mboa baza ba mboa rola mboa ezalaka bachain kuna atala moyibi soka kokota atala étranger donc boulet donc attaquer tala peloza na rola mboa attaquer oh yo yaka na mokilo zokumisa kaka bandako ya leader leader na biso kutu atonga ba parler ya yo moko na vie na yo oya nde na mokili po lobela bandako ya bato yo zo bota bana te yo mzo kumisa bandako ya bato yo moko zo bota bana te bana no otikela bango nini otikela bango maloba ya okumisa bandako ya bato po tokumisi faire cher de pour la payer bandako faire asoma bandako ya ye na ya famille na ye yo siko en retour zana nini ya kopusa mosala ya musicien liboso rôle ya journaliste yango wana o nyonso bazana et puis bele pe fois bazana ba diplôme na bango pe a toujours comprendre petit lo yenge za trop to mema makambu ya bien na kati ya République démocratique du Congo botika ba musicien ba bunda bango na bango botika ba musicien et puis bino pe ba musicien ba yuma ba musicien ba yuma sunde musicien ya ba yuma o ba banga na TV réputation na bango ebeba na si bozo tinda bato attaquer mais na TV moi nazaka na bien na bato nyonso moi lobaka te soka likamulo mo netinga na lobanga moko na tante porte parole nga lobela te ba yuma donc ba misa ba yuma bozo ape garde na bino pe ba boulet doc ba boulet doc ba mboa buluka pe makamna bino go sala parce que comme journaliste ou ça n'habité mami ndeti mère na biso mami lela eza émission la plus suivie à dimanche non na mona sala polémique te non na mona côté la mututa yambaka bato nyos tolandake Mathieu Bonche yo pe na yebi place où se situe te batala kote batala ko siko panika ko se situe te yo zana po makambo ya déplique na Fabregas etali Mathieu Bonche te yo zana répondre ba question promouvoir musique à Fabregas, promouvoir musique à Déplique, promouvoir musique à Batou Moussoussou. Oh, nous sommes mis à compte tomber la Congo, oui, Kelly Bosso, et on m'a besoin de Boma Congo. Mais quand les gars, la TVP, le banana, ça prévoit, mais quand on fait un gaillé, que vous bébé sabana, total, qui une émission. Mais quand on casse. Bon, yo, Roselani, quand on a hypocrite, Mathieu Bonche ozela so fingi ngato o fingi mère na biso nando seka Mathieu fingi mama biso sali bien no oui bien quand nenga no passe yo fana yo qui so be passe hypocrite beti koto yo sona makasa o bamba na bamba sona makasi te ata mulangi na o bamba talibanga rendez-vous na 10 millions rendez-vous na 10 millions 10 millions na lokola montase ba 10 millions biso to sale on te kasa ke do bundana ba HR ba kende ba ona ba ba millions ba tika biso to fanda na Congo ba longwa Congo ba kende 10 millions zo futela 10 millions bo somba ba kaka lo ba déplique biso ba to ba vie moki atala pe masa no mo bien alongwe na cité pour finir le qui traco na ma campagne. Non, ma campagne, la limite de ma campagne, bateau bafana ma campagne, bana passeport il y a Orange. Faut l'intelligence. Toi na katia Congo, toi détenir biso tout passeport moko. Ma campagne, c'est l'embao. Ning, c'est que on dénigrer bateau ya ba c'est l'embao pour faire dans ma campagne. On dénigrer bateau ba cité verte pour faire dans ma campagne. So yolobi ma campagne bo bateau ba faire dans na poto. Banini pour mona ba immeuble à danger non ils ont bassesse d'esprit comprendre na ko tonga pe château na ngape na Selemba oui na tongi pe château na ba cadre na ba condition ya bien c'est tout et tout ma campagne peut-être muto alobe na ma campagne mona alobe ya lupango au foot là il y a bassesse d'esprit je vous jure il y a bassesse d'esprit bo biso batu to botami na makasa vubu to koli na ba masina na wanga na
funa dénigrer masina pona comme ofanda na cité verte pour kala to kumba moni pousse biso to tant to botami to tambusa pousse biso to bana ba pousse ya boy ya pinemo liboso de pinena ça dire na respecter pousse on a pour me salanga makolo na ngetambola mais léona comme na arrange na bossa na pousse wana te to fana na bakitsa mabaya moni kitsa mabaya ba beta mais lelo na bakitsi ya moi confort yango no mona ngaso na ke quartier mo ba sanga ke ba oza ninyo na bisa ko wa problème na mutua yozo ba oza ninyo biso nyoso na kata Congo oza quartier na te aventure ça va yo lo pembe na aventure oza ni bimisi la biso bato ba fala na ma campagne ba la biso na ba passeport na ba non to valoriser mboka na biso ba commune na biso nyonso comprendre bato bana selema ou bana valeur bato ba fana na lemba bana valeur bato okebi ko tuté ba ma campagne ba oganga faut ba gangela ba ma campagne na série ya Mobutu ya ngonde pene zaka pour sera Mobutu kaloko ta ma campagne mo na cité et bandi neni mais le boutique ko na maka ETC on appelle la ma campagne. Voilà, mesdames et messieurs, on est presque déjà à la fin de notre émission. Merci à les boss Gina Lunianga. Gina Lunianga, les boss, respect à vous. Merci à boss Laurent Sokoko. Mon boss Laurent Sokoko, respect à vous. Patrick Bola, les bourgeois. Dikando Maboko Bank, respect à vous. Et merci à tout le monde. Léa Dimbi Maman Social, Arota Labiso, respect aussi à Magali Kabeya, énergie depuis Ottawa. Et Babi Torola Tananko avec GM modèle. Il y a G2 Meta, Trésor Bozo, le mannequin les plus chers, mais peut aussi Sanayo. Pour ma des questions à Souka, telle image, mon amour, Yozoye, Mana Fabrikas à l'époque. Na Robino Mupanzoli, Bolingo Zaka Makasi, mais les lobino ne battent pas la musique à Congo, peut-être besoin de ranking, pas problème, ça dit boy. Alors qui aimait un bino. Pas défaut dans la vie, c'est toujours comme ces allois nature, bat comme on était. Pas comme on était. Na si peut-être na bande on a vu ça Rwanda peut-être kala to banda ki to zaki na ba relation ya bien mais to mo beta na leo masasi ngate mna banyo nani Joana babota na Eve wana na Kaena Bel bandeko papa na mama ko baswa na pe bakabwa mutakenzela na eba basa ba 50 ba pi square kutu ba mapasa ba ya lwa na tingate mutu na bandia so monique na mutu uzala bien et ça la soute que vous allez bien kofingate to kosele makambo te créer qu'à distance et là bien on a la commune mikolo créer qu'à distance pour vivre mieux na sina loba nga na ko ya te pona finga musicien mo boy nga finga te ba banda to te sikoyo vérité za bien faut lo baron oui vérité sozo lo baron o za boy o lo ba feka petit mais le kuta tanda ta basina le kuta achebo shebi kolo to kenda wana omoni tana bando sa banini wa muta wakosa kaba singa ba mitoman bana la laisse est-ce qu'on est sur la vérité sur la laisse bana bina laisse moko ko ndimate ya wana na obi so omoni mutu boza ko se comprendre te et là bien ça to créer distance c'est plus mieux to fingana te parce que voilà c'est ça mais qui n'a critiqué mon ninga na TV ngano ngaso moninga na yo ko finga to critiquer ce que ba finga nga on monelo mobeti luka mutu na wana likako mundele tu adresse à qui à la télévision non bon ni comme ne waza likako kasi yona andima na nga bilikako pembe na bilikako pembe baswana na likako pembe na lobe lote na kana lobi na suki wana na baksi suko kwa mona zalika kwa pembe à répondre soit au cas zalika kwa pembe à répondre mais Déborah Bofando Yamatou idole, respect à vous. Jeko Bofando, on est presque à la fin. Question à Souka, Igwe de la Forêt Pena, concert à Chobezi, Amninga no Maestro, Igwa Kotsi, Batoba Sepeli, initiative wana, au monde en c'est fantastique. Fantastique. Misou va traiter en 12, Misou va le bibo, mais pour nayo. C'est fantastique. 12 ou pas 12, biso to lo ba o biso to moni na miso. Ngala lo ba makambo. So na yebe makambo asina ngala lo ba na TV. Pour na ta vérité. Ata ouais. Na ngala lo ba.
mais le roi on a la moindre mise le roi de la forêt Mati c'est il y a super faut pas baniba comme ça on est communé donc biso peut être le roi de la forêt à 12 ça bien faut battre ba initiative à bon pour et matza musique à Congo. Stabilité Zoya, pour aussi ça un message à Souka, pas patron, Ben Willy les Gabonais au Voilà, les seuls fantômes qui sourient et puis tout ça les groupes nabiso comme non FCC. Donc ça dit qu'on a pour quota et à moi passé. Les groupes nabiso on a bloc mo FCC. Donc ça dit pour zinda na kati ya passé. La politique té mais musique. Ya biso ya musique ici pour zinda kuna et là puis moi Jean na pesi il vient de Ben Willy les Gabonais na pesi Bodrick Matadi na pesi Luindula bambote na e na pesi Sibos et Sadilo bambote belé donc Paulo Dos Santos vient na Paulo Monga ya baleki na pesi Basha na pesi bambote belé Rigo Bantu Alubo Star RK Kabelo merveille bambote na e belé donc so na ye kota ba France siko na moni vient na Blanchard Kabanga on appelle la boîte qui sam concours nécessaire là fort en tout cas on a PCP bambote mais vient na Blanchard Kabanga beta show vie tout comme sur la deuxième volume na bi que moi musa les joie qui au moins trop hein non tout oui que le quoi na manzata kita manzata so ekiti ils ont gagné sous studio pour la deuxième volume en tout cas deuxième volume mais ça ouvert pour na featuring bato bazana na posa pe ba kota na deuxième pour première déjà kalaté ba ozwango bato bana posa ba kota sur la deuxième volume parce que tu vois quand entamer des tout silisango ba bing na 00243 89 18 71 932 00243 89 18 71 932 donc tant bengi ozwa pomba niance pour na système à deuxième volume mais pas tout le monde a couleur et puis on peut se sur la mignonne il a fallu bambote belé Andy Mackenzie na pesi amigo ngombo konza ba commune tout tozana JC Mokambia tozana Yannick Dondi mama yo parce que staff à Kinshasa tozana Jogo Zamer donc voilà donc staff les appelés à Cuba tozasko déterminé en bimsa première ni na coaching ya Lenny Bidens mais sauf que boni batwa tchanga pena poids parce que na 8 ans au travail bon mot batchapa mais ba mon na couleur ya premier volume na si batwa ya mbangu na deuxième volume mais ça trop tard r yango na pesi da numéro nim bobenga parce que deuxième volume kalaté ici là et ici là to chlore mais tant bon mon na couleur à premier volume bo ya mbangu mati bon chubaba tout quand on dit moment ya ata kekaka ya Ben Willy les Gabonais et c'est pour ça Ben Willy ngana tiana motema wana mibale mata kitazana motema nyoso bozo sala zéro na vie d'amour nanga yende héros affection na ye komisa motema bourreau ata bajalou balobi zéro ton titre na héros donc bat pas la mélodie penisa mais to boye oyemba pena nyonso bat ba découvrir les génériques qui peut exali à non musique bina kaka biso za na lote on va mbaki bina nanga yoko to bina kaka to bina kaka te to biso banda déjà mangamba bina kaka kala bina na yo ils ont compliqué te bina et puis ba surprise ça ba surprise déjà sikoyo rubrique nanga ya conseil na mona ki ba yibi en pas massa nanga moro mais so conseil lelo déplique pomba na ba joueur baza ba trésor putu baza ba junior mabiala baza on a ba joueur ba politicien pe baza ba musicien baza ba boss pe baza na bino pe ba porter par ba tout so conseil lelo on le boss adresser non na master moro boy peut-être azo bunga toi azo mata azo miyeba te toi azo loba n'importe quoi na makamni préféré na plus ça conseil na ba politicien ba bongisi la biso ekolo voilà donc batala sur le plan ba damas et tout na kata compte comme la facilité ya rolia lokwa ba mboka nyonso quoi hein ya ba couche tout et puis sécurité ya mboka na biso on en a marre ya oyo kaka er nyonso kuna masase betaki kuna boye so il faut ko somba ba munitions ya bien pour tout bunda nango il faut tout bunda nango et puis na moni makambo ya
Banyamulenge et tout, faut pas jouer secteur moko moni non, faut tout téléma biso tout ba congolais parce que mboka eza ya biso. Comprendre? Ata biso na koloba, to motiver nos vaillants soldats pour ba bunda makasi pour to récupérer ba territoire na biso nyonso mais sauf que on a moni ba territoire ngo ba tongo si ba boti pe déjà a bana wana et comment compliqué siko. Donc l'état base la biso ne ba solution pour na mboka na biso. Pour na ba musicien congolais conseil no pesa. Congolais au koto via génération no bofinga na gina faire rigola. Attends lobby ici là na moti. Ba continuer ka nde bazawana. O afinga ka afinga o amona lembi ko finga apemi. Po ici là ti. Ba conseil comme ba pesa ba maisha ko te salama. Na ba opi ba boya. Ba tata mikolo ku to mona bazo swana. Kuna conseil ezate na boyi. Oya finga ka afinga lisu makasi oya lembi ko finga apemi. Ko atana lobby ici là ti. Oya journaliste moi bimi sukuna atutanisi ba oyo eko silate na ba journaliste ko ba ko finga ba musicien. J'ai changé journaliste à mon fils musicien parce que belé na temps ba kombo na analyse bien bien ça na Congo analyse ouais bana bazano banani pe bango baton pour basala ba analyse bala banani to comme na tribunal bala banani mais ba ba ka vérité ba bien la musique ya Congo na micho fallait pour pandaza les problème ezati il y a des king na bino problème ezati on a problème mais un problème est-ce qu'il y a un problème sur Fali pour pas mutu a détenir ba titre nyonso azanga pe na ofanda lo na bina komi chakal mbwa mabe ko swaba comprends donc mutu a détenir ba titre na vie il y a pas de problème est-ce que sur Fali pour pas bien les king déranger des pliques nani jamais sur bien les premiers et déranger na nini et au sein na nini Monsieur on a TV là on a les prévités bango basaba les analyses au bango basala eza ko engager bango on pas ko engager ba propos on est libre ne toza ba propos nanga eza ka yanga na habite que Mathieu Bosch fandi mango donc mutazo tala biso fa oh monika convaincu alobika amen système Amen. Merci beaucoup les pliques Pomba. On a na sepeli au moins tout tongara Congo ya bien bato ba finga bazala bongo pour changer na moteka ne tout cholo ba tu moi sauf que nga ba clash ils ont toute une stabilité ba ocho yoka pe baninga basi la pe ba yoka pe biso tout ma mission tout soutenu non héritier watana ba bimisa nzembuna le 20 août donc quoi yé muta obanda na biso tout na tous a focaliser panaye tout soutenir yena tout célébrer ba vidéo et ça la bien mais na hypocrisie né té tout célébrer na vidéo na motema moko qui non c'est la mona mai vidéo tout soutenir na nous yé comme te bon tachana cruise pe auto bimisa nzembuna faut soutenir payer suba bimisa pas ba tona tangi Fabrice pas bimisa kalate na Robin. Il y a bimisa déjà. Robin on t'a bimisa. Ah bimisa, Fabrice a bimisa. Goûter zo bimisa kalate. Après stabilité ndeka. Batunyo. Tout. Toto kenango bien. Goûter pe zo bimisa kalate pe ça chance. Merci beaucoup. Siko na lobby goûter à Robin mundi bo pe zo bimisa. Mais pe si batunyo chance. Au CLP vidéo pour les bima pour le système vidéo il y a hypocrisie la hypocrisie moi bibo bimisi moi bien ce soir on a hypocrite on sa vidéo ti c'est la mninga vidéo non za hypocrite bon le bal bon mninga zo bima nzembo nan ndo lobi arrêté il peut y avoir bon ka hypocrisie ne to boya ah donc ça a été hein ça c'est fini mesdames et messieurs merci à tout le monde Kingston Sono respect à vous et garçon très très responsable merci beaucoup à Bérado Prince des Amounda respect à vous merci à Gauthier Mascotte mon vieux
Sam Kunku le nécessaire, il y a aimé Kunku jamais changea. Elodie et Fefe, et merci à Chichi Chibola, Beauté plus l'argent. Et merci aussi à Magali Kabea. Et la Bossanité, mère des 4 enfants, toujours belle, Angèle Nyota depuis Ottawa. Respect à vous et merci à la joie Amando Pichuna, Nicoletta Ben. Je suis là pour bien travailler. Mathieu Boncher, toujours au milieu du village, sans polémique, sans problème. Je suis là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci sans polémique, hier, Penanandi Marananga. Sobolandi Mathieu Boncher, vous allez bien. Aza, passeport blanche. Avant ta rapport, tous en couleur à Moutounioso. Donc, il y a Boulongolae. Na liste à Bamboa. Na ba Bouledog. Binonde. Bouledog na Bamboa. Merci beaucoup à Trésor Poutou Yagaga, Junior et Mabiala, les multimillionnaires. Et sans oublier Glody Luindou, la Bossanioté, depuis Istanbul, la reine Manunga, Déborah la Belle, merci à Agnès Makwela. On se retrouve la semaine prochaine, sans polémique, sans problème. À la prochaine, bye. Limba bon pe ko craquer makasi weko mutoni nsango na bopete eza ya mado nodesha eza ya mado te ya mado baki nasalelaka pomade awa toza nasalelaka yango mpona kovimbisa basin na nga mpe poitrine na ngai eki bomwasi mobali ameka mpe akangama Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogie koma biso lokola sima ya gorille batache epai nasalela nini. ok yo okosalela gel de base d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batache nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. eti oyo ezali crème awa toza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui andirance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo loyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les Maman Nicole.